Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, mbote na balanibanso ya Fantastique Info Télévision qui met ensemble ezala bino. C'est votre humble serviteur Monsieur Zéphirin Wabasango. Molobel na bino ya solo solo na kata Fantastique Info Télévision atuni bino susu mbote. Voilà, ana zali bongo wapi mbote papa na biso? Mbote. Komona ni susu komona nga Mupatasi. Papa Mupatasi. Komo babotela yango. O babotela nga eza Kavunga. Kavunga nani? Kavunga Edo Mupatasi. Edo Mupatasi. Papa na biso mbote. Merci. Ah, tozali bongo wapi? Ah, toza na plateau de Bateke. Plateau de Bateke. Bateke za mwa vaste za munene. Awa toza na commune ya Maluku na entrée ya Kingakai oya Joseph numéro 1. Numéro 1. Donc toza awa na Mose. Donc Mose entre Bita. Papa na biso tozali ana kati ya Mose na kati ya mabele na kati ya bilanga biso lingaka mingi boye biso moto kita en personne tout monde na réalité ya musala bosala ndenge ozosala na miso balandi ya Fantastique Info Télévision bango mpe babakama ele na nima ya Fantastique Info Télévision. Papa na biso tomoni bino mama azotafuna nguba toyebi te musala nini bozosala awa. Awa biso musala na biso toyaka awa po ya kosala bilanga tosala yango o bozomona awa bilango basali yango kaka lelo kaka me nguba tolona yango na 11e mois mais rendement nango donc epesi fo nguba ebongaka 10e mois donc 9e mois oya 10e mois ya 10e mois et ya 11e mois 12e mois ezaka keba mais oyo eboti nango bien te eza ya 11e mois 12e mois mais awa toye kosasa bilanga awa po tolona buti ya manioka. Voilà papa biso balandi bazolanda yo papa Edo Mupatasi tomeka mpe kopusa yango muke tomoni nguba awa elongo na bamama na biso mama a toza na 3e mois toza na mois de mars mois ya bamama oyo bawapi tokoyeba na kosepelisa bango me kasi ete tomoni mama azosima nguba oke nguba toyebakaki na mama oyo récolte deja esilaka mais oyo tomoni bozosala lisusu récolte tanke tarte kuta ezosala susu labo balandi ya Fantastique Info Télévision banyi baloba nini ozalaki na retard kosala oyo babengi bongo récolte na yo parce que tina moma oyo nguba ezala mabele ekufi mpe te kasi tomoni mwa résultat mwa ndambo ezolinga wana balandi ya Fantastique Info balingi bayoka moni nguba osuka eza awa eza nguba suka ozanga nini mbongo po osomba nguba olona ekomi osombaka elioke osombi ya 1000 francs oye oloni lobi kuna oke osombi ya 1000 francs oloni ekomi nguba suka yango nguba ozomona nguba oye ekomi ya keba donc sikoyo yango oyo nguba elongwe poto tia bilanga babiyo basala donc balona boutir. Voilà papa na biso meka mpe kotalisa balandi ya Fantastique Info Télévision tokobeta lisolo na yo no etali bongo échec ya nguba lelo lobi tomonaki lolenge kaka libandi basolo na nguba me kasi nguba eyebi te résultat mwasi mpe esamaki ndenge nini tasali technique ya kolona nguba me kasi lelo toni tozwa na ba oyo mpo mingi tomonaka résultat bamingi baresiraka me kasi ekote échec mingi bazalaka vraiment te bamonanaka mpenza te balimwaka mpona kotalisa bango échec na bango na kati ya Fantastique Info Télévision kasi bino tokutani na bino ezali libaku monene ya kotala lolenge kani technique nini pour que mutu ameka koeshue na plantation soit na oyo babengi bongo récolte ya nguba na etando soki ameki kotya mbongo na étranger. Bon biso awa donc na plateau biso toza awa donc ekokute ya nguba soki olingi ozwa ozwi 9e mois 10e mois donc wana so oloni nguba obima ok mais soki ozwi 11e mois 12e mois nguba wana ezalaka keba yango oyo 11e mois oyo elingi kolobaka nguba suka suppose oyo suka ya 12e mois yango oyo ebimaka nango bien te c'est-à-dire que bolonaki yango na 12e mois na mois de décembre bon sikoyo na retard sikoyo eza nguba retard ebimaka nango bien te ebimaka bien te. Pourquoi pas bomekaki na kolona na 9e mois mbongo sikoyo soki oza na mbongo te sikoyo osani donc oyebaki nango ke non okoeshue mais tika nalona kaka nalona kaka ata ekolia nasala nini bana
Donc, Balia. Donc, ma belle zéro kaka. On l'a dit combien d'hectares pour prendre la biso? Combien d'hectares nga l'on a demi? Demi hectares. Allez, on peut les souka. Mais à demi hectares, c'est du bon combien? C'est du boumou, bon, les boumou. Et qu'on dit à ta sac qui m'a côté les boumou. Pour un niveau, les angou barreta. Les angou barreta. Les angou barreta. Et puis, ma manango bien té. Au salaire qui va venir avec bon basarclage, et salamaki na et salamaki bien. Mais ce qu'on goûte des zaki donc il a retard. Zaki na retard. Voilà, tout ça, moi, des mamans, maman, tu remets gâteau aux mamans, la biso, sur mon maman. On salue déjà moi c'est ça. Kasi bino toyebi te eloko nini bino esalaka bino nini na mitema na bino boyebaka makambo te biso te banda yeba awa ngana ezoyeba toza na 12 heures ekoki neke mosala mosusu na bandeli yango bongo sikoyo mama na biso obane kolia nguba omane kosala récolte ya nguba bana fantastique info télévision mama bino boyebaka makambo boyebaka mosala boyebaka ndenge bakoko na biso bane kotambola malamu mama na biso sikoyo côté ça va ndeko balona ka musala oyo yanguba na retard ozo bana bango nini biso tozokende na biso papa tika makambo wana biso tokeyi voilà na fantastique info télévision tozo la mois de maman na biso bonne fête bonne fête bonne fête maman voilà tozo la mois de mars moi maman o balata maputa voilà ba pan to sigi pe to moni pe to sepe pe le mona ba mama na biso ah to sali na rolata mama na biso comme mona Joseline mama José ah to sali bongo na plateau de bateke na village ya Mose mama na biso to moni zo sala récolte ya nguba bandi ko so tuna mamutuna lolenge ni esala ka keda mutu a échoué na obenyi bongo na récolte ya nguba tango loni nguba na asiko zo échec na bilona ne walonaki kaji sobo sarglango te bozo échec sobo zo sarglango bimi bien bozo bien le biloko abateke le loko esengaka sarglage ozo landilango ozo bien soki olandeli sarglage te ale ozo échec ozo eloko te osale eloko te ndeti nguba ke na perdre siko na ko sala échec na ko lona nguba na 9e papa olona nguba na 8e na 10 12e mois bino bozaki mpona koconseiller yalbi alona oyo atika alona omondi kana asali oyo babengaka bongo perte ya temps e na mosala asalaki perte nguba so oloni na 9 mois okozwa so oloni na 10 mois okozwa na 11e mois okozwa 12e mois ezalaka nguba yokebakeba ebimaka bien te papa kula nguba ebimaka bien te na 12e mois janvier nguba ebimaka bien te nguba ebimaka 9e mois 10 mois 11 mois wana ozwi nguba bien en tout cas osepeli na yo mutu oloni obimisi mbongo voilà balanga fantastique info télévision tokolobisa mama mingi te kasi edo mupatasi tozongi epai na yo olingi oloba edo mupatasi maloba ongambo wayo nalobi batu oyo balonaki nguba balonaki nguba ya 11e ya 9e mois 10e mois bango batu balongoli nguba bien wao balonaki na 11e mois na mois de novembre 9e mois 10e mois bango batu balongoli nguba ya bien mais biso batu oyo ya retard eloko moko te ebongo mpona nini te olingaki ozela saison B et petite saison oyo apito osili na kozala eloko meka kolona na grande saison mais kasi na retard ozoyeba bien ke lelo échec ekolanda bon sikoyo l'échec soko ngai nasasi bilanga omo aye kupapa mba eza te ata fumier oyo ya matiti ya nguba batiela ngai mpo nguba ezalaka na fumier moko koleka so mama na fumier donc matiti ya nguba omoni oyo donc ezalaka na fumier moko makasi oloni kokombre aubergine solo pastèque donc vule fumier yango oyo mais là ozoyeba nini na balandi oyo bazolanda yo partout na mokili mobimba papa kula mama mars azolanda yo ozoyeba nini message nini na baoyo wapi bazosala berere oyo mingi
bazwa résultat malunga te kasi na baoyo mpe mosusu wapi bazolona na basaison na banorme ya bacalendrier agricole mais kasi échec ezopesamela bango mpe kaka lokelengi kaka neti yo oloni na retard ozoloba nini bango l'échec eyaka mpo oyeba saison wana oyo okolona eloko na yo po eza biloko mosusu oloni yango na janvier oyebi ke eloko nini okolona na janvier donc mpo ozwa nini ya bien mais eza mosusu oloni na janvier osali perte eloko moko te awa manioko sikoyo awa tokomi na manioko tikolona manioko mais so oloni manioko awa zwa awa ozwi oyo toza mais toza na mois de mars saison sili mais so oloni okodesir mais so oloni na mai na 5e mois donc 6e mois déjà mabele ekomi poussière donc manioko ekomi ya keba mpo ebima mpo moyo eza makasi donc moyo eza makasi awa na plateau awa biloko ezalaka na saison donc oloni ke oyebi ke na sanza boye balonaka boye na sanza boye awa sikoyo eloko tozolona awa boutique manioko opaste nini bakokombre bapilipili kaka yango wana oyo tozolona awa. Voilà la fantastique info télévision merci na papa Edomu Patasi oyo bazali mo mobali ya nguya mobali ya solo na kati ya plateau de bateke na position na village ya Mose totondi botondi na eyano na yo da mituna oyo tosina kotuna siko pesa pe eyano na yango Nzambe apambola yo papa Edomu Patasi mais kasi bala na fantastique info télévision kaka ndenge toyesaka bino voilà tozomona lolenge ni échec epesamaka na baoyo balonaka nguba na retard tomoni échec yango epesameli biso na papa na biso Edomu Patasi oyo balonaki nguba mais kasi simbi te résultat yango abimisi libumu kotala bien abimisi demi-sac tobenga yango bien après pe demi-sac oyo abimisaki ya nguba na ye mais kasi tika ete na bino baoyo bozolanda biso oyo bolandaka fantastique info télévision bosutenaka biso et surtout bozokima mpe kosoutenir biso bolemba te bokonda toujours kokoba Nzambe kozanga tina kopambola bino et puis na kozongisa lisusu matondi et puis cordon lycée Bukita ambassadeur de la terre pourquoi pas na papa Zoé grand-père Nzui là bisika ozali et puis na papa Kula et puis na papa Igé le grand président et puis na maman parfaite bambo théâtre pourquoi pas na maman na biso Nobel Limbaya maman Germaine Nzambe apambola nous côté de mon balancement restez toujours branchés bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.